ma maman, bon dia les filles, les moulières, bon dia les donnas et bonne fête de la femme. C'est ce que je voulais vous dire le 8 mars au cinéma Atlantico. Mais tant que tu communes à Luanda, que Moula Awebetara rarement. Mais le 8 mars, 21h, Moula Bandi Kobete Yamakasi. Nakori Konimate Binobo Pola, Nambola. Bokoi Konimapete Kenayemba, Ngaina Mamasi, Namakelele Yamvula. Ciné Atlantico, ils ont couvert Kagana Likolo, Pembene Polele. Concert donc et Betiti. Naibisi Sokoko, tout reporté concert le dimanche 9. Déjà avec un pincement de cœur, parce que Joné Nabino Bamama, que j'aime, que je respecte, que je considère, c'est bien le 8 mars. Le 8 mars, en haut, à 17h, Sokoko a pris na Atlantico Pobo Banagokota na salle. Tomoni ba autorité à Mboka, Luanda, Baye. Batuni Sokoko wapi autorisation ya Robeta concert le 9 mars. Parce que tu yebi que tu payes cette autorisation le 8 mars. Autorisation ils allaient quitter. On ne pouvait rien faire. Moyen au sala autrement ils allaient. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Merci beaucoup, bienvenue chez JKTV News. En tout cas, mbote na bino nyonso, bipa nyonso bozali, bato bozala ranabiti dia kolanda biso, bato bozala ranabiti dia ko suivre l'émission na biso, mingi oyo pese me la rana Jika, la mère des nations, la maman des nations, la tante des nations. Na pesi bino balo sako pe na pesi bino ba ingeta na bino bipa nyonso bozali. Na ebete bozala ebele pona kolanda émission na biso, to le bela nyonso to ko bomba eloko te. Émission ya lelo la famille tozo meka ko solula tozo meka ko beta li solo tozo meka ko kabola mais na banda bongo te sans kopé sambote na sponsor nanga officiel qui est Edeboté. Alors Edeboté azali wana pona problème ya ba tampo ba problème ya banduta ba problème ya ba vergeture ba problème ya nzoto ndeka ndenge na ba forme na ngonyoso. Edeboté azali wana pona ko soigner le poso en général. Alors ce qu'on a le besoin Edeboté zoyo en charge. En tout cas, Yaka na Lumbangu Edeboté a Kozoyo en charge. Merci beaucoup. Na pesi le sac on a bafani ya mopa omokoze, na pesi le sac on a bafani ya mamasi, na pesi le sac on a bafani ya tigre molodo ye moko leader, na pesi le sac na bafani ya ba musicien tout o bazo sala ke mindule ya mboka na biso ekende liboso et avancer. Na pesi pe courage na mutu moko azo lekisa ba étape moko très difficile ya vie na ye azo lo batemi afandi kimia. Batu bakokanisa peut-être azali malamu mais azo lekisa ba étape moko ya douleur pe ya pasi. En tout cas, na pesi le sac on a moutouana pe na pesi courage. Ikapiko kende liboso eko simba. Voilà. Merci beaucoup. Wanezali et bandeli nanga. La famille tobeta li solo ya concert ya Koffi Olomide. Oyo il fallait que ça le mana Luanda le 8 mars kasi et ça le mite suite ya mbula. Mengai na kamwe na lingina beta li solo pona yango. Batu ba komisi yango polémique, batu ba komisi yango Koffi Asila, azolinga forcé, batu ba komisi yango que akokaki même pas kotondi sa sali wana, batu ba komisi yango que producteur abenga kiye aza aventurier. Est-ce que bino bozo kanisa que est-ce que bino bozo yeba ke Koffi Olomide aza na 68 azo kende 69 ans. Ça c'est un. Est-ce que bino boyebi ke Koffi Olomide azana plus de 40 quelques d'âge ya carrière? Est-ce que bozo yeba que génération nyonso ezali ezala même ya Werason génération nyonso kolongola ba Joski bakuta Koffi na monde de musique? Est-ce que vous avez que Koffi Olomide aza incomparable? Banda lelo tina ndenge mokole kosila ezate que tozo pesa lokumu epa ya mutu mais tozo lo ba vérité la famille. Musicien nini oyo nanu anila concerté suite ya ba réalité ebele. Yana ba musicien ba Gims kutu ba nila concert parce que so
sonorisation ezalaka bien te ayoki alobi te na koyemba te bafani nanga baoyokanga bien te bagims grand musicien lokwa ba Michael Jackson ba prononcer concert ba nile yango la famille Kofi pour annuler concert. Il faut sambe pa nani soki eze pa ba fani na yete. Il faut sambe pa banani soki eza pona bato ba somba ki biye na elengi ya koloba keto soki ndeko yoka chacho. Il faut sambe pa banani pa na bino. Est-ce que bino bato bo sa l'émission bo critiquer bolinga kaye? Donc je comprends bien que bolandaraye. Je comprends bien que Bozalara na ba trace naïe. Je comprends bien que Azalara toujours leader na bino malgré vos salaires sembla ya okie bolandara ete je comprends bien. Parce que na nenga mabete nenga na lobaka. Soki climat zalaki bien te. Moule zalaki bien te. Combien de fois ba musicien obino bo tanga na ba combo. Banila ba concert. Tala, nga esala nga kele na comparé ko Fiolo Mide na ba musicien akilelo. Esala nga kele. Esala nga kele na utanga komba ko Fiolo Mide na tanga kombo ya ba musicien akilelo, peu importe grandeur na bango. Oyebi pourquoi? Parce que Kofi Olomide aza papa, Kofi Olomide aza koko, Kofi Olomide na monde la musique aza na mutoto ko tiko comparer na eteke kutu ya koma ko sala pona kolanda boye batutu ba olanda soki muto alobi ke longa le longa bendana o sala yanga alongola rumba na musique na ye tondu mai so mutu benda alobi ke no nga penza na nduleman alongola rumba na musique na ye acha kiye moko soko cheka rumba na musique na yo soko che Kofi so koti na bar musicien o lingaka ache rumba yozo beta linzaka o ningana ozo bina ozoda yaya yeba pe changu na mutema na openda kino nenge zawana akafana Kofi ezaka ki Kofi Olomide parce que Kofi Olomide est créateur ya rumba. Kofi Olomide yende mokeli ya rumba. Kofi Olomide yende muto fabriquer rumba. Kofi Olomide yenda cheke rumba ezala. Kofi Olomide yenda sali ke rumba ezala reconnu na niveau international. Tinanga bo ofanda na ba plateau na bino bozo sala analyse sur concert oyo yembe fois devoir na ba fani na ye a devoir na bino batu bolinga kaete a devoir na bino batu bolinga kaete azako devoir na bino batu bo compta rasiriete azako compter même na bino te ye fois pes explication na batu na ye bomoni batu oyo ye fois loba le pourquoi beta ki concert wana te nini esala ki ya beta yango te fois batu na ye et pas na yo te muto sala banalise ya 4 balles te. Salinini oko Olomide koko kotondisa te. Salinini en passant il faut pas oublier hippodrome. Salinini oyo ikoni ya mboka na biso akoko tondisa te. Toloba bosolo. Toloba vraiment bosolo salinini oyo Kofi Olomide monument ya mboka na biso akotondisa te. Na ndenga mabete tozala batu. Tozala sincère. Salinini o Kofi Olomide akotondi sa tete lobi que non Kofi Olomide ye wana zobeta salinini bandeko. Merci beaucoup na aider boté muto apesi biso cadre kitoko boito fanda pour tout ça l'émission. Salinini o Kofi Olomide akobeta te salinini. Boza paka makambo na ete poani. Asasila obeta lisolo nendeni. Asasila ozo prononcer comme on endeni prononcer na kombo ya Joska basé belé bato ba génération na bango ba ya na ye ba leki na ye mais bazala suna makambu te prononcer ba kombo na bango ye mutozo lo baki asila mais azo forcer ozo prononcer kombo na ye pona nini obeta lisolo na ye pona nini.
Ozo beta lisolo na ye lisolo muto asila muto azaka suna succès muto azaka suna makamute yo ozo beta lisolo na ndenge nini e bandi na ndenge nini okende obeta lisolo ye selon yo muto asila muto azala suna makamute muto azala suna succès donc muto penza kweya na mai batu mususu to yo te binde bazala na succès selon yo ozo beta siko lisolo na ndenge nini et puis concert wana yangola ezala ki pona yo Nandenga mabete. Concert yango les aki pona yo. Les aki pona yo te la famille. Mais boye ba pe ko pesa place na ba légende. Boye ba pe ko respecter ba légende na mboka na biso. Boye ba pe ko pesa ba to ba valeur. Boye ba pe ko pesa différence. Tala, na linga ba musicien mboka na biso tala. Mais na ko comparer musicien qui lelo na Koffi Olomide te. So na sali yango eza lokwa na otuka. Non yeba valeur te so ba ivaye ba respecter ba légende na bango bandeko peu importe ma ba légende wana et senga biso to respecter ba légende na biso c'est automatique et senga biso moko to respecter ba légende na biso c'est automatique c'est obligé ya Sony c'est humiliant c'est pitoyable que vous prenez l'exemple il y a icône le quoi Koffi Olomide pour dire que le quoi la kinganda sala kiboy yango ye pazo sala kinganda zana ni liboso Koffi Olomide babana boy bo respecter ba kingandi wana combien de ba concert ba annulé combien de ba concert ba kingandi wana ba annulé climat za bien te nani yango alinga kaya na siambula le 8 mars tozalaka na Brasa Zambala zara malamu après tolingi to banda concert boy batu tozalaka na bango na Brasa bayebi mbule betaka ya kosakana te mbula makasi betaka na ndenge moko kosala ba jeté mbule linga ke beta plutôt ko ikama tange kati bino boza sûr que soki mbula wane ko yakezaki 22h heure à Brasa soki mbula wane ko yaki Koffi Olomide lingaya et puis tozalaki libanda ministre ni na lingaki ya général toba ba konzinyo soto mona ki place wana na nyangwa lingaki ya po alobaki no ngayo na ye na concert ya Koffi Olomide alingaki ya te donc concert lingaki zala annulé. Combien y a ba concert et ba musicien ba annulé yango la famille ceux qui bino bomoni ke bosala keloko ba tutam so baloba mutu wana ba beta ngo kara balobela kangote mais boza la peine à conscience bo fanda kimia bo respecter mutu Koffi Olomide za icône en attend bozo reconnaître que ça koli mais na kokola na ye chaque jour en actualité chaque jour bolobela kaye chaque jour bobeta li solo na ye chaque jour boloba Koffi ceci Koffi c'est là Koffi à qui gauche Koffi à qui droite Koffi à zongi Koffi à mati chaque jour bobeta li solo na ye et a poboye ba ke muto en actualité fosani voilà pourquoi mon abisso na aidé beauté tout ça la live chaque jour pour to la ça qui aidé beauté en actualité voilà pourquoi mon a aidé beauté chaque jour tout ça la promotion pour la ça qui no aidé beauté azat toujours en actualité voilà tant que yozo le bela Koffi en actualité tant que yozo critiquer Koffi en actualité parce que l'autre est là et l'autre est son actualité te ba le bela ngote et l'autre est na succès te ba beta li solo na ngote et l'autre est na succès te ba koko beta li solo na ngote atal banda lelo chido bina ndenge ekosila ba beta li solo na ngote chana mutu na yo ke Koffi azaka na succès voilà pourquoi yo beta li solo na ye chana mutu na yo ke Koffi azaka na makamu voilà pourquoi beta ma solo na ye chana mutu na yo ke Koffi azaka old a tellement likolo ke ya onde sala ke yo obeta li solo na ye Koffi a une explication mon côté à kopesa na muto afinga kaye internet Koffi a une explication à kopesa na ba fan na ye o ba somba ki babiye ba mama o ba lubaki ba koya ko célébrer ba koya ko yoka mama si ba koya ko yoka voix angélique ya mama si ba koya ko yoka mama si ko yemba ba koya ko yoka lolenge mama si a kopesa mindule ba mama wana nde ba na besoin explication yote critique na yo ekolongola lien et qu'on ne bâtisse rien et qu'on change rien
Kofi otikala Kofi lelo lobiti na ndenge mokili esila. O mata o kita Kofi otikala Kofi. Ato lobby, ato gangi, ato sali ndenge nini. Otikala Kofi. Ce qu'on critique na yo elongola rien du tout. Voilà. C'est clair comme de l'eau à boire. Namona okamo. Concert ya binote. Moutongo bolinga kaete. Bo komisi yango polémique neni. Asila, Sony, Mpiaka. Binotango bokenda bo kata barido bo sabtala. Bilo msuna olinga ta kolobate pona pesa ba référence parce que ça biloko ankele. Kofi ana muto bo comparer na yete tala. To kumisa mutu te to lo ba vérité. Conscience c'est ça la bino. Ana mutu bo comparer na yete. Explication pe mon côté Kofi, il faut appeler ça mutu moko boy alinga kaete. En passant, il faut retirer na mutu na binoke. Conseil hippodrome ezali. So somba ki biye na yo te na mutu no ke faut somba biye. Hippodrome eza la famille. Toi na mikolo belete. Le londo to lo baboye, je crois toi les 12. Je crois les 13 hein. Entre les 13 ou les 12. Donc 3e mois est aussi là nango. So to continue en avril c'est fini. Histoire ici. Surtout quand tu vraiment en avril, c'est fini. Histoire et sili. Histoire et sili. So somba qui billete. Nga penza jika la maman des nations na ebsio boy. Somba billet. Pour na hippodrome. Hippodrome ezawana. Okoyo kamindulu. Yo mutozo kanisake hippodrome ebozalate. Bomoni nenga sali bino bozala mayele. Na hippodrome pe kozala bongo. Ozela pe olimba. Ozomona publicité te. Est-ce que ozomona ngote? Na tourni yo. Publicité ozomona to ozomona te. Publicité ozomona to ozomona te. Donc c'est déjà confirmé. On dit te. Concert hippodrome et kozala. Voilà pourquoi nazo benga ba fan ya mopa omokonzi. Ba tutu balinga Kofi Olomide. Songa mbeli quadramani. Mopa omokonzi. Que bozala wana. Bo honorer papa na bino. Bo somba babiller massivement. En tout cas bo somba babiller massivement. Pour na honorer Kofi Olomide. Bo pesa ye le kumu. A mérité le kumu wana. Bo pesa ye le kumu. Merci beaucoup na ba capture na bino. La famille on est ensemble. On est ensemble la famille. Toza ko bunda que peu importe où toza nango, mais toza la toujours présente et pas inabino. Voilà. Toza la toujours présente. Pona nini? Eza pona ko la kisa que il faut toya ko pesa bino ba news, il faut toya ko lobela bino, il faut toya ko la ko yebsa bino que esengelo somba. Ata batumi balemi satu bakolanda biso, faut ba yeba ke Jika alobaki na live que hippodrome ekozala. Voilà, Kofi Olomide ou bien Mamasi azana et leur mokote ako s'exprimer pas mutu. Pour yebisa mutu que non. Te na sala ki concert po boyete. Producteur mutu abetisa kimbula. Est-ce que producteur mutu abetisa kimbula ou tout n'est simple? Est-ce que producteur mutu abetisa kimbula? Il faut vous répondre. Producteur anokisa kimbula ou bien mbule beta ki yango moko. Producteur muto abetisa kimbula ou bien mbule beta ki yango moko. Bande ko faut vous répondre. Na mbula ya modèle wana nzela ya kokote zate place au tala. Bon respecter pe ba musicien bo pesa bango valeur ko. Quand ya bino comme la rabino combien ataba 5 concert banila yango na mbala moko muto alobate muto abeta lisolo te parce que to bilo muso to calcula ngote to mona ngoza bena na tina te et bilo muso pesa to calcula ngote to mona ngona tina te ba to éviter combien de concerts ezala annulé koto concert annulé koto concert annulé muto aloba azalate muto a critica azalate muto aloba mabe azalate mais ka ya Kofi Olomide bozui bata ya kofandela bo respecter tata oya bato. Ce qui tire les lots, bino moko bozo reconnaître qui a sa poli. Bino moko bozo reconnaître que tire les lots bozo reconnaître que a oumeli na musique. Tire les lots bozo reconnaître que azaya les lots te a kokate. Mais tire les lots yo solo belaye bangaye. Tire les lots yo solo belaye bangaye. Tire les lots yo zo fanda na plateau beta li solo ne bangaye. Yeba ki amuninga note amakasi ya yeza facilité.
Voilà maintenant pour expliquer amuninga noté amakasi bangaye. Merci beaucoup mes étoiles. Et zalaki ko zongi sabato mususu na banzela par rapport à la polémique na zo ka gauche à droite. Concert et sali boye akoka kiti ko tonde sa sali wana zalaki na nini o ko faire le mida ko tonde sa te. Sali wana zalaki na combien de millions o ko faire tonde sa te. Tozana bino awa na Kinshasa. Sali a combien de personnes o ko faire le mida tonde. Kaka wana kaka nde ko faire le mida ko tonde sa te. Aux assure kaka wana nde ko faire le mida ko tonde sa te. Tous à la batte, tous à la gentille, n'andinga ma bête. Kawana kakande ko fait le midi à auton di saté. Et puis à kobanga nan. Billet somba mi tout était kami tout. Tous à la batte la famille. Tous à la sincère na bisomoko. Un certain moment, tant aux ça l'analyse na yo. Moi un eza melongola yango. Au moninga mo natali na lobi, nata na mutu mokoti. On a kolo barke yeyo nde nazo comparer na icône les gens d'amour Azate. Merci beaucoup la famille. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve prochainement. Bye bye.